bande ko balandi ya émission tolo belamboka Congo na pesi bino mbote sika nyonso ezo mibino petika ete kimi nzambe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois babonner na biso ya Océan du Congo le lengi bozali ko s'abonner massivement tika nzambe alola apambola bino. Merci pe la bino bato bazo zali baku ya ko telle émission du début jusqu'à la fin ya ko liker ko partager ko tia ba suggestion pe ba j'aime na bino tika na ba commentaire nzambe aleka vraiment na ko bonisa mitema na bino tout moi na Congo vraiment ba ono soto zo benga na bino bozana souci bozo pesa ba projet bozo pesa ba conseil bozo la ka lolenge ni toko ko sala pour la libération mboka tika nzambe alola a continuer na ko pesa bino makasi asunga bino apambola bino pe abomba bino le mpepeno so ya satana bande ko balandi naza ko pesa moi likambo ko muke ya moto ko tala mama ya likambo la biso pona ni bande ko na ngai ba vidéo autant botinde la biso ngape na songo sala kabino ezali po biso na bilo to analyser ensemble o ezali siko to analysaka esiko to sala ka éveil patriotique esika auto lobaka esika auto zo lakisa bonzambe esiko to zo kota na lolenge nyoso na nzoto pe na molimo po ite to tombola bande ko ngai yali bobele ko la biso moko bande ko ngai soko saka na liki no na moko mwana moko boti na pasi bakatcho ba trompe ko botel souté ndeko ngai soki mwana na zo bebelo yo zo tala boy na ndimite moboti moko to papa to mama ko sepela na ndimi yango te ngana mona mwana boy si mama na likambo na moni mwana boy si papa na likambo na mona bango pe na kacha pasi pe mwana koloba po ni bamoni lisu na biso moko wana elite ba ko bomba ito ko bonde na lolenga mabe kasi bazo bona ke to sepele sakaye bongo boni boni ndeko nanga biso to libele kolo moko be Congo totika Congo pe lolenge zo kende boy totika Congo pe lolenge zindi Congo melio totika Congo ba ndeko nanga passer la République démocratique du Congo ba vidéo na zo tezali analyse yanga na yo ndeko nanga ko finga c'est bien bon ko loba na biso makambo zo loba eza nango mabete zo opinion na biso to ko boya te to ko sona sa peyote ka sindeko est-ce que pena mutu les ont réfléchir tango pena yo finga kawana ozo zongisa na biso zo to la biso bon ndeko nanga est-ce que ozo trouver que ça normal hein est-ce que c'est normal biso beto wakala makasa ko tola auto zongisa lo neti ngabo je suis capable fingi na fingi to sola na moko bon tina bloqué mais lobi la tango ko babolole parce que mon ndela ko pesa au statité et le lengo bango baso vivre ah tala le kamba covid 19 ndeko langa ngana zala bato muso babito ko sala te to ko ndima mabe ote miso babito zala moyete impossibilité za il faut ka to sala mboka nanga ndeko ngo mondo ko mi bolole tonga oyo zo boya mefoso wango pour nzala ekolo na yo toko ya biso so liboke to kitia to bundi to délivrer mboka la biso osungi bande ko la bilo bazo bunda pour na zo finga ndeko langa tala bapaya tala nde bazo nyoko bino ndeko langa to zanga Congo eli ko zanga bomo ina yo eli ko bima bole banana nzamba yini yo ti na bato nyoso eloko nyoso biso to ko sala pour ka to zanga mboka te pour ba dominer biso te ndeko langa ba pekisa na soldat soko kangi moto betai ba boyisa makasi soldat ko lo balingala makasi bo ako beta bana ya bato ba kangi ba lo bakashi ndeko nanga soki biso to bundeli bana wana te oui bana biso ba sabakuluna oui to sana bana ba osala makamba be kasi bakanga kaba tango kangi de moto privé liberté vite camera dossier le bungite asali banda te bakanga ka bato ebele obilo boyebi hein ministre wa intérieur doli makambo est-ce que kotaka boloko akotaka te ndeko ngai bakonzi bakanga ka bango te bana na biso ka banyoko lelo loko ni neseli bana biso bakoma bakuluna et loko ni etindi bana biso bakoma baujane loko ni baby éducation ya bana na bandako ba para ba ko kokale soute ko sombela bana ba sous-vêtements ba boti ba ko kokate ko lesa bana ngmbele ba boti ba ko kokate ko tangisa bana kelasi na temps o examen ndeko ngai mbuta mutu Charles a député mais soko kuti lolenge ba ko benga na bana likolo ya 3000 francs likolo ya 4000 francs hors gamade na talibo na leli mo kwana na leka na futeli bana babale kasi ngamo ko kona za miso hotel ko futeli bango nyonso ba boti bazangi pona nini Félix ayena pasi ndeko ngai koza makambo ezana eza chilolo koza makambo ezana eza Félix quand ozolo baboya il faut yoka po yoka mais bata Félix bo kasoni botika kokota l'intimidation parce que Congo vous appartient aussi Congo ezali mboka na bino Congo ezali loko moko esiko to chema tabe balobi bénédiction ba Congo mani ezali ko partenir awa bandi bolanga soki mboka ya malamu te Congo mani atoza la France Canada États-Unis Gabon Nigeria mboka no sozali okozala kimia te parce que yo kenda baboti bazali atape bobima bino nyonso bokenda kasekolo wa bino ndezo nyoko ba cousine bazali awa yango na lobi ndeko langai pas c'est ça la Congo escroquerie criminalité mais Félix a libre soka basiloga Félix a libre soka basiloga
nous avons un problème. Problème, on a dit pourquoi. Quand talisa yango, ba avocat na biso ya lamuka. Problème, oh, ils ont concerné biso. Problème, il y a moi se fait une solution ba ndeko langai. Yango de to ko analyser. Pena ko kita ko lukaye na ko benga ye po eta ya ko spécifier biso ne ko lokalo ko tali français. A expliquer biso na ko lukape maman memaki mwana e kasi likambo o ezo tala biso na lo mbango to kita. Pona ko kende ko pekisa mwana na ye azonga na maboko na ye. To kanga foyer wana tope social wana ezali ya moyibi fondation ONG ya moyibi ya ko escroquer ka bana batu. Tolanda nanu ndenge nini Kabuya akitaki pe mwana mosana agangaki na micro ya Kabuya ya Océan du Congo. Inombote naza na problème moko ekwelinga makasi. Naza moko ya ba résistance na quartier 3 na quartier 3. Naza na problème moko nazaki na bébé nanga mama Esther on appelle ça comme moi ça faillu. Naza na problème makasi. Nde naza boye bébé nanga tikala ke pandoi na ye. Ara tikala pandoi na ye. Ndoi na ye nani? Kombo na ye maman to. Maman to. Mais na mukuse ba pesa na presque na nani na non bakata mama Esther. Bébé nanga tikala ki epandoi na ngai na kenaki musala. Na ke musala na kuti mwana tikala ke epandoi na ye. Siko bato quartier balobi te na ndenge ozovanda na mwana wana il fallait que ne ko registre na bato social. Ye pe amemi mwana abika yete lokola social azaka mutumo bwa sungara batu pour que enregistrer mwana ya kozonga na mwana. Ezalaki vendredi na ba 10h30. Era memie kuna akei bato social babi yo oyena mwana oyo habite mwana ona zovane mama bango akende koluka musala azate yo nani bo registre mwana pona ndenge na zovanda na ye po en cas de problème mwana koza pe problème bato bayebisi babi kende na ndako kende kozwa acte de naissance ya mwana akea babi te tika mwana mwana vanda awa yo tika yo kende welisa ndako soki ndako eza musika te kimamba kende kozwa acte de naissance ya mwana ye patiki mwana bamemie mwana na mama moko avandaki wana na bana kati ya social bayebani na mama wana te mama na bika pesanga mwana na memela yo nani okende kozwa acte de naissance abotamaki nango abotama na hôpital abotama na lumière na masina awa na kambi era keya kezwa acte de naissance ya mwana aya boye na social bazwi bakimisi mwana balobi bakomi kobenga ye oza moyibi oyibi mwana bato pa tokei tongo etani na ye na ye bayebisanga ke bato social bakangaki mwana bakangi mwana tokomi olandela dossier balobi ke tala mama oyo ayibi mwana ngai bita ayibi mwana te aza ndoi na ye nga kende koluka lisungi mbongo ya hôpital ebimaki na parti na biso hôpital bino bokanga mwana nde nini mwana bakangaka mwana soki nani hôpital abotami bomena enquête te siko kaka boye bokoma olobaka ye ayibi mwana na ndeni si tofani hors de monstre te mbongo pe ezalaki te ndenge na kei te pa vukumestre Toussaint basali mukanda ya sorti ya kobima na mwana bazwi mwana baketike na onije moko ezaka na nsima ya liberté wana azalaki na 9 mois siko na minute oyo na ndenge avandi 6 mois kuna akokisi une année 4 mois siko nde tobandi kolandela dossier yango tant tolandela dossier toke kuna na chasa sukali balibere mwana baboyi bakolibere mwana te bazoluka mbongo wana basengi ngai basengi biso basengi mbongo balobi ke mwana oyo aliaki biloko na bango ngai nayebisi bango mwana oyo bakenda kotika na ONG soki mama alembi mwana akenda kotika na ONG ngai natiki mwana te bino mwa bato ya social bozwi mwana na ngai bokisa nini boke kotika na ONG bopesa ngai kasi mwana na ngai balingi kopesa mwana te bamemi biso toketi kuna epa vugumesa yango asinyaki mukande yango kutu akoma asonisaki bato yana ayebisaki bato ya ONG wana bake bapesa nga mwana tokomi kuna na ONG yango kolo ONG wana boyi kopesa nga mwana lobi te mwana aliaki biloko na bango amelaki aliaki alongolaki ye nye ezosenga mbongo sikoyo yango babenga yango basenga nga $400 naza nga na mbongo te badiaspora na biso naza moko ya quartier 3 résistance so bakoki kosunga ngai botala likambo oyo ekomeli ngai ande kolanga
boyoki ya soko koloba te la pema mwana na ye banda ba botola ye soki botali elongi ya mwana moso boyebi yango malamu mpe bato wana lelo baosenga $400 nga nazali koloba nous avons des avocats la kati ya lamuka makambo etali baavoka ya lamuka bokita na lombango bokende kotala likama mwana mwasi oyo atelemaka ntongo midi poko ala bamarche balacrimogène banini mwana na ye ça fait maintenant 4 mois aza na maboko ya bacivique maboko ya bescro maboko ya bamiyibo baye koyiba mwana bolandi histoire wana siko mwana wana azolele fo bapesa $400 nani akopesa $400 aussi autant nous avons des avocats démarche ni baavocat la biso la muka basali poto comme la place en mbongo est-ce que na kata la muka $400 raison manqué pour bokele ko funda batola et pour les tinga to kopesa 400 pourquoi parce que batola baza miyibi comment voulez-vous yo maman moto atikela ka mwana atikeli yo mwana na ye yo zui mwana okende na social les abete po mwana moso azo luka luka abimaki tango moso sala ka kumba kumba tango moso ni pola ko servir mwana moto atikela ki mwana bolandi wana moto na ki kuna akende kuna ba bozo mwana teke shelo eza molai basa kolelisa mwana ona mwana ye siko bakopesa mbongo bien bon mbongo bapesa nani bapesa ONG miyibi parce que ngai na boko la kapé bana ya bato na fondation CR du Congo ngai na futela ka bango bakelasi moko uti ko botama bapesa kutu ndo inanga océan maintenant on a comité pour être dans la misoloté na yebi boko na kozwa na okele kotala biloko wala songa na ke kotika toto zwe mama na ye aboti ye ali na misoloté to tie na kati loko bapesa biso ndako kabu ya fola kisala bato la mona ka image lelo la kisaka te loko to profiter la koloba yango ndako na biso bapesa biso la kanyo ka cordon bombe kanyo ko tiela biso yango bato batala mama na yoka biso motema pasi alobi tozwe sika wana ndako wala to cheki babili nango ndako yali malamu te ndako yali akobeba esengeli to bongisa yango mama Celestine mama Vava mama Jolie Kiyedi mama Sidonie na France bande kolanga bozale bende kolanga ekanga na banzi tango na koloba boyebo ko mona film ndako wana kabuya kene ko zo yango mama na lobi océan azali loko ko peso te le tumba ozo bunda kasi pour la fondation na pesi bilo ndako bozo yango bilo moko obobongisa ndako langa na tikela moto oyo atikala ka abebisa yango tala etanda ko ezali bomoni ba toilette nango banini donc ezali ko senga na biso sikoyo to changer ba tol donc il faut 45 tolls si je ne me trompe pas ba chevron ba biloko wala nyoso ko somba yango pour la nini ba ya ko somba c'est la biso tol so to sali ko opération $10 donc la base to ko so la biso mbonga ko somba na ba tol ba changer les biso après to ko pesa pe malé mais ba chevron ba biloko lo so ba bete la biso to bongo si toilette ça qui a simé ça sur 18000 donc moins de $10 so qui ba suni ka $10 to ko sala ndenge ba ko mona ndako wana mama na apesi biso lobi zwa yango salela yango timu kolo ko mona ke fondation ko monene bosomi biloko la biloko bimi eza quand même muté ya malamu ezali pesika moko oyo e ko bomba biso na ba makambo to zali ko sala parce que to ka la CHT bande ko balandi c'est qu'on ndenge to kabela ka batu o kanga mona ya moto o bana ko senga $400 cela veut dire bato basa ba miyibi alors to sengi na ba avocat ya lamuka ba avocat ya lamuka to beleli bino boyeba na ba kombo bozali biyike botelema po ete bo trouver solution pour être mwana o bakoki balelaka te ba diaspora non lamuka ezali plateforme munene lamuka ezali la bakongomani nyonso tango kongomani oyo abundaka etumba ya Congo oyo aza esika moko la Martin Fayulu Madidi aza esika moko la Fumuzitu tango azwi likambo na ye esengeli bilo bavoka ya lamuka bokitaka esengeli bilo bavoka ya lamuka bokende mais tango boko tika peuple boy atelemaka chaque tango chaque midi chaque pokwa ayembaka président eli c'est notre président azoyembela Fumuzitu baza ko betela bilo maboko na beklese mais tango ya azwi likambo ya boy bilo bosundoli bango où est l'amour wapi bolingo ya Congo ça date de 4 mois azana kati ya SID mola mosi wana azana carte ya membre CG de Vos oyo za misala ya maboko na bino bolanda yango bolandela mwana mwasi oyo atelemaka tongo midi pokwa baza kobunda po ete Congo ezwa indépendance nango wi bandeko na ye na mikili ya bapaya bakotia ye maboko kasi ndako na ye ekiape Fumuzitu Papa Blanchard Mongomba oyo ezali misala ya maboko na bilo wana mwana ya lamuka wana mwana ya nouvelle élan mikolo iso mwana mwasi abelelaka mikolo iso alobaka ke ba leader na ye ezali Fumuzitu ba leader na ye ezali Martin Fayulu Madidi et prévane mwana oyo abungi prénom na ye ezali ya mama présidente alors maintenant tango bozoyoka likambo boye comment likambo ekosala 4 mois ezwi solution te il faut kokanga bato na bazaba miyibi il faut kokanga bato wana nde biloko mama na musu atunaki nga lobi tango junior ba ko luka ye boye bino organisation ni bosalaka
Cela veut dire bon côté les maisons structure mon côté. Alors bande konangai to bongisa parce que nous sommes des Congolais. Boende bokola que ça patriotisme la bino. Parce que mon amour c'est oui, allez c'est bien bon biso to beta mbela. Moi batu basunga. Mais si ko yo ba leader ba avocat ya la muka. En tout cas bande konangai na koti likambango na ko beta mbela la koti kate tina kita. Mon amour c'est azwa solution na ye. Alors to ko recourir na bido nyoso ba CG la biso Blanchard Mongomba, CG la biso Devos. Vous avez les droits, ya kolandela, moi la moi so azali moko ya mobundeli, ya ekolo Congo na kati ya place ya plateforme lamuka o ezala bakambelango président eli na fumusitu. Bino pe bato bozaka libanda mboka na makamba boye peto mona bolingo la bino. O bino bozaka tango biso toro baboko finga biso. Boko la baboko finga biso moto la bino ye wana. Mwana na ye 4 mois, ma solution te. So ka telemi boye ko beta po ye boka landeli ba pese mikande simbité. Mais maintenant amour angweza. Toute cette vidéo est mise balai. On doit analyser la bino. Le lenge quand la police va ko sala extorsion. On va boyer la bango boko bala tsakango la bilili. Mais respect ça l'été bota la torture ya le lenge boye. Congolais azo torturer Congolais. Est-ce que ozo torturer moninga na aza Congolais? C'est par langa la oka kanda makasi ya kolobaki et tumba oyo. Nzamba tumba ka songola ba policier na e. Ah soki nzamba tikelinga kiti na bokonzi. 5 minutes na ebisi bilo boko lela penza bino batama pinga. Na bino ba médiocre oyo nzamba zo lokumu pour la trône ya ko mekisanga te na kando la zala ngo sikoyo ah me boleli bibembe tout à l'heure kabuya l'homme puissant bon tozo ala de bakaji kana ngai papa na za papa la kosa papa kinga ala bo kite papa la ibate na lo bari ibate papa la ibate papa tele baboko la kesa la te papa ah papa ya kana mawa ah la ibate papa si uti muzika mambo la ibate la uti muzika papa la muzika papa attention ah mama papa ngana kufa inosa la ibate ah papa ngana ibate papa la gai papa la ibate la kuluna te na bundaka te papa la bundaka mwana na papa na loba na bundaka bokanginga papa yo songa mwana na kosa te la bundaka te papa na ngana lobela vérité papa na ngana loba ah papa na tia na papa ah papa mwana na papa innocent na habité na iba ayo la ibate ah papa na uti muzika papa bon pour la bataille yo Zokosana kolela yo naza moninga na yote awa procès ata eza fimbo nde koyokela motu mawa te ndenge naza na mawa ta moke te Jeremy na Kingaba, ala sema Jeremy Masala Kingaba kasi nini na peni nini? Na Kingaba basala wapi? na kisa keba ndeko na ngai bino moko bomoni bana bakolela bokangi moto la kashine boko ndimise moyibi est-ce que boyebi te na kati ya passe moto andima likambo asala te na kati ya passe
bako nyoko mutu boyebi teke boko se laisser mutu mikanda boteki le pango po torturer pe sima motango ayeko le bakila sinaki on a passé est-ce que boyebi teke ça condamnable est-ce que ba soda ya boye bango penza baza digne ko sala ba soda tango bako beta bana ya batu ba mama na bango batali bango bako filmer le quoi to zui téléphone fo boka ngona YouTube fo songba bibemba bino bolimbisi bande ko ngana fingi bango po de tango bako beta bana la biso boza malamu te. Ça c'est blague avec nous bande kolanga yango na ko loba likamba Congo ya bande kolanga tango to ko tala mona liso ya mabebo ya bande kolanga c'est par là que nous comprendre que biso moko pa to lingi na biso mboka ta mwana moi satane ba melie mwana so yinga la zaga to ko kine ni to bande bitumba ko to bande bitumba po mongo yo kama mais si ko passe na biso to koma ko banga ndeni so ka bato la moka ba ke bimisa trouble na ba ke ba okanga biso po ani ba osala ba ka ba bon po ba luka biso donc tango so mona tango so na maman na pas kota ki corps par exemple taille d'épaisse. Parce que pourquoi tu as babon parce que biso to koma botoko ki la police te. Osomon. Ata bakani mwana ngana ko koma la police te. Na sa victime eloko bomoni ba osa ba jeune garçon. Yango la tomboki. Na victime mwana nga. Mwana nga la muka un bon matin. Ala muki na eka kitoko boy. Abimika na balabala. Na ebiso bato na bayeba kanga mwana nga. Kabuya lo mpusa mekala ko zwande ko yo. Bayeba kani mwana nga. Kokanga bakanga mwana nga bakene ko boke wapi na soki koto kuna ya ba bumbu soki banini na ebiso balanda batala ba osanga 200,000 donc équivalent $100 ngala kenda te ka batu bakei ponga na bango na toyoka na te potom ndoko koma façon ngala ko kumbela e ko simba te alors ti batu babundaka ba pesi la base bande ko mususu ba yebo to sola bango na bengaka bango tala criminalité lolengo mwana la mungi na toko abimi bokangiye na pongi na yemo na solela na yebelo ko la salité. Et heureusement que la communauté pourtant nous sommes la communauté de Sénégal qui est ah maman yo ba oyo ba chamisa ba trace on moi nanga qui prison makala pour asali eloko te ala muki la tongo ko zoka mo pepa libanda ya ko victime bande ko langa makambo to mona na Congo on ne peut pas accepter que Félix Azala toujours président à l'époque à Kabila qui est le méchant qui est fruit des indignés wana et bande ko langa est-ce que Kabila tortira biso? Est-ce que Kabila sala makambo yo azako sala bongo pour la nini parce que azali fruit et destruction ya ba congolais aya pour la koboma ba congolais alors yo nanga indeko eloko ni to sengé to sala eloko ni to sengé to sala ndeko nanga ya malamu esengeli kokanga tota la vidéo yo ya réplique ya mona mwasi policier na biso na Canada ayoki passe le quoi ngane na yoki boy. Ah, ce que ça a TVT à Kasson. Mais na to la bilo ba policier mi bio, ba policier escroc, ba policier bitulo botanga te mi tu kana bilo balu kaka. Bo kufa ka yamona boko kufa makole poli te moni policier moko mi bala makole pola bango mi bi ezongela ka bilo ko mama wana oto kaka histoire ce que ça ka solo ya nguma ndenge bo sala ka bana batu bilo pe bo kufa do la banda ko bilo bana bilo bo to telo mi to sala. Tota la vidéo ande ko nga réplique na nzamba pa mole biskaza la Canada et bongo to zo. Protéger banana biso et non ba chinois parce que Kasongo oza mwana mboka oza congolais protéger banana biso soki yo ozotika bambwana yo bazalaka bana misala ya ba indien bana misala ya ba chinois tokosala sikoyo groupe moko ya ko boma kaka ba policier omona mboko naza na Canada. Omoni naza na Canada, naza policier na Canada na Toronto police. Hein? Yo so continuer ko protéger ka ba chinois, ba indien, ngai, hein? Comment na Sylvia, ngai, hein? Na ko ya ko postuler kuna naza la chef ya police. Comme ça na la kisa ondenge basala ka musala. Yo za wana te pona ko protéger indien, oza wana te pona ko protéger chinois. Bazana ambassade na bango o protéger bango. Yo ozali wana pona ko protéger population et non chinois na indien. Et en plus to prêta ka serment que na kozwa mbongo mususu te à part salaire na ngai. Ndenge na zabwe mutu moko ta ko corrompre ngai. Parce que ndenge obandi musala ba kotala crédit na yo soko za mutu malamu ba kopesa yo 2000 R. Ya ofele ba futote 2000 R par jour aux sala 2 heures tam sous 1 heure pour que ça 2000 R wana na 2000 R wana ba sala nini ba biso ke na olokota ba papier na nzela kende ko lokota ba papier na nzela ba tsheli yo mutu mobimba oyo abanda ko calculer ba R na yo oyaki R boye osisaki R boye ba komi obandile msusu na 8 heures
aussi si na 9h na 9h wana ozolokota ba papier na nzela ozolokota ba papier na nzela batala mentalité na yo batala patience na yo place ezali bakotinda yo surtout biso ba noir bakotinda yo place ba koko mon ba koko na mindele balinga ba noir te bakotinda yo kuna batie ba caméra bazo kotala soki mama na fingi yo papa na fingi yo est nègre yo boy nègre bakotala est-ce que yo ko gifler maman na bien ko gifler papa na bakotala niveau ya patience na yo po ba pesa yo munduki boy eza facilité po ba pesa yo munduki boy eza facilité bakotala nanu matrimonial na soki ezali bien psychologie na soki ezali bien bino soki ka mutalinga comme policier aye babina na parler du peuple babina ka boy hein ole ya kosala sport bozo binisa bango tango ba bina ndengo nali bozwi munduki tango pesi bango mukemke kaka ba ruffle mine mais mon obso na ngoye mikebo mais eza difficile pour ebina non banana mbadi musalo 10 ans yango non la beta de ça c'est à mon côté oya yuka pamba soko kokite tika. Merci bande kolanga na banze bolandi bomoni nkanda de so matabisoni parce que ndeko langa to ko biso ko supporter la libération est bel et bien là mais biso boko ka to ko ebelo ko salate bande kolanga na beti mbela to longo na derrière les politiciens et là on a le plaisir les Congolais ce sont les politiciens ba to baza ko étouffer biso ndenda ba langage na bango diplomatique na ba langage na bango o yeza ko affaiblir biso ndeko langa yo muto zo souffrir pour ndeko langa na ebité cordon soki bosala ba vidéo moko makola soso ezo le kalabo et le moment bati ba makola soso ba oteka 2500 ande ko nga souffrance les abino makola soso lo ka ba luba balia ka bien bola Félix ne bilo ka pesi biso ya kwa makola soso wana ya lobe kiti 2500 carton on de 10000 oya meme bilo ba luba bolia kala lumba ya ko pesa biso sa compte biso ba maladi bilo ko biso to liate makola soso na liango soso ko tambola ba kataka makone ba bwa kaka mais biso ce que to kolia makola soso 2500 bakola kisabino ngo boko mona bande ko nga vini ni kongola zomene vini ni kongola zalango kasi ko kongola yope otikali ka biyemba otikali ka bibeta maboko otikali ka biloba banda yo otikala wana lotili kitwana ngote mai ndeko nga bande kenda na sele na lemba to ko kitabina na kabu ya lompusa inane bana lemba na sele ino lipasa lango ibi baba sele te chopo la biso boko na sewa inane bagala maite inane bande ko nga bazolela bakala maite papa na ko tanga zo bisanga bi mama tika mboko eza mabeba bomela biso rosina biso mais un jour to ko luka muta boma ko sito ko tele so za prison nga bia sakate ayem alobela nga to bani ko sale de bala bi mama to ko yaka sima no mama lobaka biso to ko ya ozomona sikonde ko langa ko loba oto zo loba ya ngbelete ya maite ya escroquerie ya pasi ya motema ya pasi ko mone ko le ko kufa ya pasi penza ni sofon zo la bozo baluke ndeko langa ko la mungi bana ntongo boteli gauche droite maya ko sokola ya ndeko langa kantini be moko ngai to katani yango biteni kopo mibale to katani poni to sukola kantini moko s'il vous plaît ba ko pia biso na 5h du matin peto kaboli kopo mibale na kanisa internet tango to ko boyo sukola ko kela tango préfet ko sukola ko to ki moko kopo mibale lokwa to abala internet to sukola est-ce que wala muta sukola nzo soki toki bana oto sokola malamu te ba mapeka solo bani mutolo le kale bosaba to bimi au océan luchu boyendenge ni mais muto ko bebisa biso mboka bo Félix mai na biso te kama lotiki na biso te kama biloko bia biso so bite kama mais biso moko tozala ba ya passe bongo loko na pepe ni toze nini toza kosa bande ko langa zela mokombo so azanga mokila zela mokombo so azanga mokila tango biso to kozelisa boyeba ete banguna wana bango ba kozela te tango biso to kozelisa tozela ngogebelemi tozela ndeko na ngai tosala action oyebi soki ya Congo ebeti gachet covid esili mbabo makambo to esili mbabo biloko aboyi soki totei bapolisi ya te makambo ekosimba te nauti ekolakisa biso yango mandeli bato bazobunda na base batiaki bino susu kaka kuna na front bapolisier bakobunda na bafamo ekomi théâtre na bango bakosala biso mpo une distraction bandeko na ngai il y a pas élection na 2020 élection na 2023 soki nzambe a permettre ngana ko kotelemela mokano na ete cela veut dire amoni que libération la biso ko yana une élection mais soki te élection de 2023 ate bino bato bokozela bokoma bakonzi na occupation botambwisa système occupation et coloniser biso mais bino bolia na bana bino botuli
nous toko voter te kaka ndenge te lobaki ete batonga na bino wana ndenge bokopesa ngo na lokuku eya malamu nde ekozwa ngo volontairement mais soki bokomi na obligation na Congo ekozala ta mosusu jour Félix okokima mbangu mpe na rwandaise no wana soki kaka nde bopesaka bango bavaccin ya kobatama moto soki alingi mais bokomisa ngo obligation eya mokwala Félix yokolomba na mwasi no rwandaise bano babelge bokokima kasi tokopromettre na mokili oyo Congo ekopesa bonsomi lelo te lobi te ndeko nanga ekanga ye pase ekosala nga ndenge omoni nga la motema boye yango na beleli bandeko nanga kobela nanga eza mabe te ntango oza na moboti fozaka mpe fier ke na mama mwana nyonso asaka lolendo la mama na ye mwana nyonso asaka lolendo la papa na ye kasi soki mwana abandi kozanga bolingo ya baboti mwana atikali ye moko ekomi pasi yango nasengi na bandeko nanga pa quartier 3 il faut que tosala quelque chose tokoma place wana na fondation wana place bango basengi mbongo wala totuna bango nani ayaki kotikela bilo mwana mama wana expliquer makambo ezalaki bato ya bongo balimi yibi ça veut dire balingaki bayiba mwana ya bato bamoni faiblesse ya mama na ye siko ba koseka katsa mwa mosa nde bomoni akozwa $400 na zongeli ba avocat la biso la muka dossier yango bolandela yango mais lokola pe dossier yango ezala ngo yakatu kubianza te tamsobe bolandela bilo yango azo se akali sundenga kose Pobilo bolandelaka dosaka to bianza so batindi mo eloko eke mo eloko wala mwambamba kolanda po bebi transfert la kati mais oyo nde sengeli bosala parce que tozo bunde la libération il faut tout la liboso intérêt à mutu valeur ya personnalité l'argent ne fait pas le bonheur mais biso to comment po kende likambu osunga ndeko na oyo tala na kozwa nini retour na ngeza nini papa nanga oya changu kabuya l'homme puissant comme on est à Ganani. Na hote kokuta de dernièrement. Oya landela makamba avocat changu. Azape na banzi mukonzi. Azala kawana. Papa Muza yom totala makamba changu. Dossier mwana mwasi oya azala changu. Papa Muza la belelio, papa Muza la belelio dossier mwana mwasi oyo ezwa solution na mwana na ye. Mwana za libanga ya nkoli. Mwana basakala kala yete. Mwana basakala kala ete en tout cas le dossier o biso tokotika yango to tokolobela yango ti ezwa solution nango papa Muza yo zakala changu papa Muza la beleli yo en tout cas tala dossier ya mwana moso bokele ti kokangisa ba marionnette la ba miibi wala ba sasa baza ebele ya boy koluka mbongo na mitu ya mwana moto amoni mwana bato ayibi apo ba bande benga na famille ba pese mbongo tala lo lenge nzala ya Félix comme si biso la mboka tala lo lenge Félix aboma mboka tala maele mabe comme na mboka siko yo na ngai o to kolia te to betela Félix fuachi beton ndeko nanga to longwa nanu na ba divergence ya bansambo to longwa na ba divergence ya ba parti politique to longwa na ba divergence ngai nde la zalaki moi je fais ceci moi j'étais fèche et boutissa le côté ti jango et pesa biso zéro li bulungu tulu ti mosengo akufi conférence nationale et une solution la côté libération Congo yate enfin to telema to sangana na yaki ko beta mbela na yaki to analyser na tcheli bilo miloko la mesa bilo moko moto la moto atoke teni na ye boye ba nini boko sala po ete makambo o ezwa solution mais na bena makambo la muka makambo etali bino na beleli na Muza makambo etali bino na beli ba avocat ya la muka wali ba yike makambo etali bino ba CG il y a deux parties o ezo unir la muka makambo oyo etali bino pamba te tango nyonso bato be bazoka likambo minoko la biso la kate to belelaka na ba micro to belelaka ko zongisela bato po ete mosala biso zali ko belela to telema wana pona ko bela pona ko loba soki likambo ena gauche to beleli e yaki la droite to beleli e la katikati to beleli to lingi ete to bika malamu bato wana na ebiloko la bango miyibi bakanga bango mwana moso azwa mwana ye avanda na kimia mwana ne depuis 9 mois lelo inane mona soko kusango na maboko ya batu mususu allez-y comprendre yo za moboti nini kokomela yo bino batu bokoyoka yango lisungi ekota kasi lisungi ya malamu ezali papa Muza hotel makamba chango wali bongo mettre avocat kita lombango talaka ya mwasi oyo bakambia la muka président Martin Fayulu badidi fomoze tutobeli bino ba mapinga kasongo makambo ezo sala ma epai na yo kasongo bato bazolo balingala ya makasi boye bali ba Congomani alors bino ba police ya congolais lokola bino bo vandela po bosala ka torture na bana ya bato
tokozongisa opération kuti police beta ye baote ko beta bino na bangaba bolelaki bosenga ki abandon tant ba beta ki bino ba pikoli ba souciette be baote ko tumba bino na mikolo eleki bosenga ki pardon mais bozongeli lisusu ko torturer bana na biso lolenge o alors to kotombola mitema ya bana na biso to sangana ba fabo ba kaneli bino poto tumba ba souciette nyos pamba te lo kwa bino boli maele te boli ba belolé benje ba ko boma bato bino na simala ba ko boko batela bango ba chinois ba ko benga ba kongo man bino na simala ba ko boko batela bango ba to mabe ba ko beta ba kongo man bino boko batela bino moko le sobeta ba kongo man alors biso na bino sikoto la kisaete banani ba mayele opération tumba société to ala ba fabola to ko lokisa bino pena o ekoki surtout ba bino ba ko senga ba 200 francs o meka les autres sokuta le longi nga o senga 200 francs po mbato kozwa da nde bo sali bana o boko mona ngo kitoko pe na ebité bino so boye ko la ka wapi na ebité soki ba kelasa ngo ba botanga ka ya solo ke yo kangi mutu ali déjà la point de faiblesse pour bandi ko bete parce que bangala ko bikisa te na beta ko fo song baka mwana moyibi akotanga te moko basokoto solo tenir tobuka moyibi ya mbongo escroc po ko ba ke yo bikisa te to kotala bino to kokutela kala bino Congo ya Félix Koleka Congo ya miyibi koleka Congo ya bestre koleka kasi na Congo oyo kolatela mba ya sika to kotala recyclage kozala to yeba bisika nini yo zoka formation nani apesa ka formation oleka ka yango lolenge ni ba persi boza ebele to yebi bino boali ebele kasi botika ete nzamba mpongo tulenda ko sala Congo mongali asa telemi ba ejo ba telemi ya mai ya mokili ya jelo ya bisika tu basi ba telemi pe ba kambi yiso bakufa milimo ba rosie sikola muka ya ba kapangala ya ba chebeya ba kufa la injustice mboka oyo milimo ya bango tu pe ba ancêtre na biso ba patriarche na biso indépendance basi ba telemi tango elubele ekoya ndeko na ngai yo okobongwa na te tokoyebisa bino lokola Jean Baptiste nani atindi bino bokima nkanda na yawe koya race de vipère allez bokele kobeta mafimbu bokobetama merci encore une fois la Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne merci à notre coordonnateur d'Acosta Mundele El Campo de Nema jamais merci na Pape Joy directeur à recherche stratégique et pourquoi pas ça mon konzi para bemisonga merci na mon ami de tous les temps du le soir ba pour mettre angola na bondi à botard de bonne nuit la remission ko komela bino vraiment mamour d'angola na mokiteno Florence ya matondo bido to yambi bino d'angolo na nzambe merci encore une fois na Dalida Bayoko et songote na kankola bomeka yoko no fokuta ko kala mbelongo merci encore une fois la bino penza église la gloire au sambela pona biso pe mama na biso oyo opesaki biso ndako tango le sozona na mabondeli merci na ndeko langa ekanga merci pe la kontela na nganza babatela ye vraiment équipé pour la TJK na France Mama Sidonie, Mama Célestine, Mama Vava, bino tout bisika bozali Anita Babay Fokuyo moto. Assalamu alaikum na ba musulman nga, Mama Jawa, famille Lumumba, Bakoko Lumumba partout. Bana ba patriarche bazali boté le mato bole tomba ba valeur, bolia kanyaka te. Boko ya to ko songa bino kasi to boy ko lia kanyaka. To bunde tumba oyo atata la bino babundaki pamba te ezali etumba oyo yango biso pe to leka na lile nango poto zo indépendance na biso kala te to zo indépendance na molimo pe la zoto ndeko na ngai mibulisa maka tango iso boya pasi oyo monyoko ni oyo moto oyo ko songa biso ko leka lokola nzambe azali te kasi tango yo ko umela mabe yeba ete Congo pe ezali ko umela na bonyoko ni pe na kati la bomumbu tango yo kozwa likanisi ya ko se repentir ya kozala réellement libre ya ko bima na kati ya mobunga ya ko bima na kati ya makambo elongo balite ndeko na ngai bake oko mema liseko ya Congo ekende na lombango bandeko na nga ba congolais tosunga pe ya sose koleka mwana ya fille oyo azonga kasi bino bato tango to kokitela bino na banze kotumba eloko na bino wana emonani tika nzambe alola batela biso soki yesu ayete ngala bino tokokutana lobi tozala serré problème na biso bobenga biso Kabouya azumwa likama kasi soki bokosonga ye ekozala pe malamu tika nzambe alola abatela bino bye